Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Jour J-1, le regard du monde entier est rivé en République démocratique du Congo pour ces moments où ils allaient alternance, il y a Bosso en République démocratique du Congo et Salema Bongo lobby ils allaient jour ya maponami ba congolais nyonso ba kokende bongo kopona président de la République, sauf que ba zone mususu oyo kozala bongo na maponami c'est 30 plutôt décembre té bongo lelo tokomeka ko sembola na mwana mboka Mike Mukebai azali bongo candidat député national dans la circonscription, il y a Moamba et il y a Lukunga plutôt, sorry. Alors, mon amboka Mike Mukeba Mbote. Mbote Mingindeko Raphaël. D'abord, Lelo, il faut qu'on le bac élection climat. D'abord, il y a élection bino ba candidat à un jour des élections. Vous allez comme on boni. Nako banda nano na kotinda makanisi nanga e pa bande kwa Beni. Na bandeko ya Butembo, na bandeko ya Yumbi. Na kabola pasio baye nango. Nanko o kabila kusaka bango. Lobby masase beta mikuna. Bana Beni, bana Butembo. Bakomi baumbu na kati ya mboka na bango. Na landi, na TV5, babite moto. Moko akufi na masase. Na kabola pasio wana na bango. Na leli na bango. Na bana ya Kongo mobimba baye bateto tiki bango te tozali na bango bokonja kabila yanko oyo bomi bango ekomi na suka ekobika te lobi to kokwisa yango bokonjwana eza ko bime ko kenda bana Beni bana Butembo bana Yumbi tozali elongo tokolela na bino tokopesa bino makasi te botelema elonga ezali lobby ndeko tango ko bateto tia na mokolo mpona ke na maponomi ezali lobby eko leka boni na banza te yo moko uti esika awawa nga aza candidat na députation provinciale numéro 5 nazali pe candidat na députation nationale numéro 80 lobby na tambo na lingwa kotala esika bato ba okenda maponomi na eko kutana na bafongoli na ba bureau de vote misato na balabala Dodoma. Bureau de vote misato bati yango na école moko était le wana comme nango le Plamedi na mokanda ya seni o naza nango awa esika moko kombo ya était le wana ezali te balobi te bureau de vote misato wana euti wapi euti na école mushi esengeli te eza na bureau de vote zomi na misato bakamati misato balongo yuka bamemi na école le Plamedi awa école le Plamedi ekomami te na mokanda nanga ikambo liboso ya mibale école le Plamedi ezali ya candidat motokolo nango komo na Igo Tembe azali candidat na députation provinciale na uti ko benga nanga na tongwawa pe nanga ko tuna ngai bino nyonso komika Betembe po batie bureau de vote sika ya école ya moto a candidat ezali kam na tuninga omoni yango pe likambo ezali malamu te kozwa bureau de vote ko tia na était le ya candidat batie toi bureau de vote pas na ye yaza candidat le kwa ngai bakamati batie ba bureau de vote pas na ye moto aza mokonzi ba bureau de vote wana gérant ya candidat komo na ye chamwa oko mona likambo wana pinato ye po na ye nanga ko yanolanga na bo petenyon so ko balanga mabe oko mona wapi penza ye nanga mo likambo wana pe likambo wana nzea solo ngana candidat bo kamata bureau de vote misato bureau de vote misato ingo babato boni koto mi balé koleka plus de 2000 électeurs po babite na bureau moko ekozala kama sambo 700 engiko bakune kozala kama mi balé na koto mi balé na kama moko 2100 électeurs oyeko tia bureau wana na lopango ya candidat na yebisi ya mitungisa te eloko wana tokotalela ngo te tongo bato bakolala kuna ye Igo Tembo na moyibi na ye ake kosana nanga wana tokotale pa ya koleka. Alors lelo il faut que le ba na makambo o etali pe maponami vous acceptez les élections sans Beni Butembo Yumbi na parti wana est ya République démocratique du Congo accepter les élections sans cette partie est oyo alors que électorat mingi ya opposition to yebi keza pe na parti est
les élections, il y a le 23, il y a le 30 plutôt, vous espérez au moins que Ezala à votre faveur. Électorat, il y a candidat numéro 4, il y a Est. Électorat, candidat numéro 4, Ezali Nakum. Ah, on a 20, Talinga Itenga, numéro 4. Candidat numéro 4, électorat, na Ezana Congo Mobimba. Okingai? Congo Mobimba, Chadala Kotué, Loko Te. Yo monde ba zomela ki biska so eko kenda te boni boko kangisa biso obi na est nde kuna nde bato balingi Kabila te na ouest po balingi e poisela ibango nini esika ni bato balingi Kabila na Shadai eloko ni Kabila sa so ite ko pomola mboka be na ko pomola électorat ya numéro 4 Martin Fayulu Madidi e ali esika nyonso atambola ki omoni bato ba ko yemba be Fayulu ba mosu ba yaki ko tambola liboso na eto sima so ba komi ba kota ba bembeli bango njembo Fayulu Sonye sali bango. Électorat na biso ezali Congo Mobimba. Banda Equatolo Mambenga Kita Bandundu. Kenda Ituri te ba Congo. Électorat wana nyonso. E ali ya Martin Fayulu Madidi. O bato ba moni. Tena sima na Bilombe Bayali. Moïse Katumbi. Bemba. Mozuto. Matungulu. Antipase Mbusa. Ba telemi na sima na ye. Bango ba imboka pe ba eko sanga na wana ba telemi. Yoko kamate électorat na biso ba beto na électorat na Beni. Toi na Benité, toi na Beni, toi na Butembo, toi na Loja, toi na Chikapa, toi esika nyonso. Po toye na makanisi ya sika na bolingo Congo po na ko bongo la Congo, bato ba yebi etumba na biso, ba yebi etumba ya Fayulu, ba yebi te ba ko pesa ka biso bo konzi poto. Avec la réalité sur terrain, est-ce que vous espérez au moins après le 30 Boroko na magistrature suprême? Mais yango likamongana ko yebisa yo ko tuna ngai su motuna bokonja Kabila esili okingai lobi toko ke mapo ba imboka ba ko chisa bo continue ya mabe anyoko libana mboka mingi akenda okingai yoko bando jwa bokonzi bana Beni bakufa kabeko kufa soko bana Beni bakokufa nani esenge etame mabozito wana bateki yo tata mokonzi pwani po bate ya bana Beni to bate ya bana Butembo o bate ya bana Congo Mobimba yo ko bate ya bana Beni te sike komi na moponomi bango bato bako kufa te ye ondima mabe na yo bate bana Beni ngana ko bate ya bino te na longwe na ngai na tiki musabo pe senge eleki ngana monene te bato bako boma bango likolo ya yo zoko ko bate ya bango te opesi bango etumba mi ba ya longwe na maponomi bokufi ekokite sika na longoli subino na maponomi wana ndokite bato bako boma bango likolo yo zoko ka musaba pesa yo te oh yo yai ko bete ato tengai na ko konza mboka ba pesi yo mosala bato ba ko kufa ko batela bango te e komi na mapono mobile bango etumbu ya liwa oh ba ko boma kabine ko kite ngai Kabila na ko pesa bino ya mibale allez longola ninga bango la mapono wana ezali solo wana. Mais entre nous d'abord, qui tout la parenthèse moi à mon pour continuer. Et la parenthèse moi à mon quai mais à mon ennemi parce que c'est la diplomatie. Mbokanyoso et dépendant de la diplomatie, la collaboration aux anango avec force extérieure. Alors les lots président Totolo patron de diplomatie chez Okitundu à Bongo à lobby to à Sengi Union européenne va rappeler motona bango to ba pesa ke 48 heures à Longwe déjà na mabele ya Congo mboka na biso Congo. Comment vous trouvez cette décision na makambo wana na ngonga oyo oza crucial na sepeli nango na bini mabina so zaki wa mokwana na sekisho Okitundu na kabe ya gabi basuki si bazako bate ba sanction ça ke loko te bongo kande ko moya wapi boyoki yango ba pesi bango etumu okingai pe bakangi bango na moyibi te bakonja mboka oyo bakuna na Londres basombi bandako ebele bandako wana seli milioni na milioni kuna bato a Londres bakangi biloko wana bako kata soni te babate biloko wana bazongisa yango po bapesa yango bula matari bango bako senga te bato a Londres batika biloko moyibi batika yango bazongisa yango bato na bango lokuta na bango basi bazwe tumbo kasi menda yako basute na tundu benga bango soko moni bango bisa mokeba ya biboya koloba kaboya ko bate sanction ça ke loko te toke nango benga bango shoot bayoki yango na njoto na bango babanza ki te bako état souverain ya wapi ya mabenga na bango ya moyibi état souverain wapi mboka mama mpinge zaka te puluchi te loko te bula matari ya kufa souverain ya nani souverain ya mabenga na bango na bandako batongi
yango wana bayoki ba Dieu tumbu oyoki sika bayoki motema pasi pona nini po babanzaki te bakolongola sanction wana liboso te tokena maponomi batiki sanction wana elingolo bate elingi koloba te communauté internationale bayebi Shadari te pona yaza motuna etumbu batu apesaki sanction akozala kolekata mokete bayebi ata te bayebi te tosi topesaki etumbu na mabeo ya salaki toyebi yete ta ko bunda po maponomi kuna yango elelisi bango lukande atundu na mende tuna bango sike suis bino te suite et suis bango ba yoki yango na ko sepa nango pe na ko se en communauté internationale abakisa ba bakisa ba kombo bato mosunga mona ba kombo na opesa yo mbasi. Alors, Tokende, comment d'abord vous beaucoup mieux préparé en fait pour la C30. Aujourd'hui, il faut que général Kassongo a eu décision, mesure, moko, au lobby, batoba zala bureau de vote après vote. Et c'est vrai que c'est une branche de l'opposition. Qui batoba zala bongo, là-bas surveiller en fait ma ponamikuna, mais à lobby que bakoko sala maté parce qu'il y a un débordement, peu place ni ezali. Et cette décision ezali, presque ezala. Je pense que n'a pas mesure moko policière également. Comment vous allez vous apprendre? Bisoto kolanda nani kolanda Sivano Kassongo te. Baimboka baebi bakosala atia makene ya pamba suka bokonji na bango ese komi. Yoki ngai tokolanda yete moto kolanda yete. Tosi toyebisi baimboka ndenge bakosala lobby sima ya maponomi te pote bayiba biso elonga na biso te. Baimboka bayebi tokolanda Sivano te. Alors, comme la souka édition, on que c'était juste une édition à mon mingi pour nous symboliser un peu. Bah, question est vraiment primordiale à un jour des élections. Il y a nous recule le bela, bah congolais nyonso. C'est-à-dire etkali biso pratiquement 12 heures. Bana poto bobenga ni bana mboka baimboka ba kenda to kenda ebele to tonda kuna na maponomi. Bato nyonso ba teleme. Totike la kabila tangonga moko te lobby baimboka to tonda na ndako ya maponomi. Tokenda kopona oya biso elombe Martin Fayulu Madidi. Numéro 4. Yewane elombe na biso to kotie na libonga pote to bongo la mboko oyo boya ni ebele. Moto atikala na ndako te ndeko pona bolingo Kongo. To bundi makasi to zui sikanzela ya kobenga na kabila. Oyebi to uti na kabila mosika ya banza kata kosesa maponomi ta kotika bokonja seko na seko. Moto to tie yete lelo yo lobi to kokenda maponomi. Baimboka bo tonda ni moto moko tatika la libanda. Bo tonda ni nandako maponomi. Bo pona oya bino elombe Martin Fayulu Madidi. Kate. Koya kotuna nga motuna te ya makambo yanko Shadari ya koleka pona asaleli baimboka nini ndeko bino bomona ka baimboka lokwa baba joba Kongomani akamatake ndeko pona Shadari ata bomna mona ba Kongolais ba joba ngo ndenge Kabila sali mboko tete sika penza Kongomani alamuki akamati lokasa na ye akamati yake ko pona penza Shadari po abete maboko aba bomanga isusu oyo mo continue asake kokite yo yaka kokunda ngai. On parle de candidat Moussouto Batumsuba la machine à voter na bango ndako pour tricher en fait. Yoki makambo wana toyebite lobby to kotia bato pote bato batala esika ya moyibi ekotate. Masolo ezali na moya wa bako sisa masolo na Sadek pona koyeba ndenge ba témoin bakozala na ba observateur pe bakenda na basanduku ya biloko wana te esika bakenda kotika yango. Tako yokana kana moya. Toko bunda po bayiba biso elonga te ndenge bayibaka mbaleleki ndenge bayibaka mbalo kuna mbalo yo to tie mayele to yebite batata mu pepe ba kotia ba observateur ebele koto na koto pote to sukisa bango mayele bazanga ni sika ya koleka. Une petite question au terme édition na biso alelo c'est eza psychose moko créamé to image mo mosaïque ba congolais créamé ba kolobaka que ba militaire boye ba boye pona rosa boye pona rubangi et pona maponami et tout ça kotuna nga makamba soda te kotuna landa kango te so ba kabila latinza komba bimina ko seka abitala ye moko za bobangi moto mona nga ko bangi sabatengo bate ya za bobangi alingo longola ngo poatia baninga Osuni Mubarak mandoki wazaki nango na mampinga yaki nango akokai na kabila lekai kabila te Ben Ali aki na mandoki te kolanda wana te
biso to ba imboka bakomboka mokolo oyo bakomeka ekozala moko bakosuka bato bakwanda batindi bampinga boye ngana landaka yango te mokolo ba imboka bakoba esili lelo ekozala mokolo moko Kabila kotema te wana eza pona kobangisa bato Saddam Hussein aka mandoki te asuka wapi kaka ndenge ya kolata nzako Saddam mpe akolata ngota alati abimi azaka moto na ye moko boloko amende ye komune zaka Tarek Aziz soko beli kambo aya lobi akenda wapi Tarek Aziz tuna ni mende nga kutuna nga mituna wana te biloko mike wana ndango te to ali milioni wana to koteme ya Kabila mandoki wana bakubalola ngo kotala ngambo kuna. À un jour des élections, mesdames et messieurs, Tokomi Bona Souka édition na biso lelo, Toyambaki Bon Mwana Mboka Mike Mukeba Yazali candidat député national na circonscription il y a Lukunga numéro 80 na également na nini plutôt na circonscription il y a Lingwala numéro 5 voilà députation provinciale Tokomi na Souka édition na biso lelo, to Sembola ki bongo question d'actualité. Merci à Bakongolais nyonso. Lobby déjà à partir il y a 8h30 RIA Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous avez bongo tout ça la direct YouTube Moko sur l'état des lieux à Kinshasa. Ceux qui te appellent à Makoki au ça plus que ça. Bongo Bolanda biso en direct na Vision Plus TV. Mesdames et messieurs, to comme Nasuka. Lili oyo utiko twa kuna ya moto oyo batie ba bureau ya vote pa na ye moko azali candidat. Bien sûr. Bato ba mona makambo nanga ko sala. D'accord. Prochainement. Merci à Olivier Vico pour la prise de vie. Merci Nabino Obo Landi Bisso Bo s'abonner massivement pour la dernière actualité. Bolandi Bisso également aujourd'hui samedi à 13h sur Congo Web Télévision. Tokutani prochainement pour l'édition Moussoussou. Au revoir. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.